lupango oyo eza bazotonga sika. Donc eza sika ndeka bomona mais na rez-de-chaussée eza na 2 appartements. Na premier niveau eza na 2 appartements. Na premier niveau nano esilité ezotonga mais biloko nyonso ya chantier o ba porte o ba dans biloko nyonso oyo esengeli po basilisa ngo eza déjà. Na rez-de-chaussée eza 2 appartements. Moko ya 2 chambres salon cuisine salle de bain mutu déjà côté azofuta $200. Moko ya chambre salon cuisine salle de bain mutu azofuta $100. Donc on a rez-de-chaussée et ça déjà $300 comme revenu locatif. Donc ndé bozomo na tozo like ça to bandaki libanda o ezanda ku ya 2 chambres salon cuisine salle de bain bazofuta $200 et to relaxa pe une chambre o ezana gauche. Donc bomoni ezama monene 2 chambres salon cuisine salle de bain bazofuta ngo $200 et awa eza chambre salon cuisine salle de bain oyo bazofuta yango $100 américains locataire déjà à côté. Donc image ezalaki avant ba locataire bakota wana to matalikolo automatikolo pour na copier sa moi idée ya chantier ndenge ezali mais bilo nyonso déjà ezali. Donc